Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonjour, occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or lelo na yeli bino lisolo nanga euti na mboka nanga ya Allemagne. Ndeko nanga moko ya mwasi avandi na arène abenginga lobi Mama Bijou d'or na sepela ndeko beta masolo na mingi zalaka ba conseil mais quand nous kobeta lisolo oyo opesa bandeko conseil parce que tozo kende vraiment mabe. Pesa bandeko conseil bandeko basala alikam o nga na salaki pa mikana ndikotika parce que makabo tozo sala na ba réseaux sociaux oyo to yeba eloko nini o tokoki ko poster na o tokoki ko poster te. Mama Bijou d'or nga la beta lisolo ndeko oyo so talanga soko sepela na Mama Bijou oza lisolo na yo ko hésiter te contacter nga na numéro na nga pesa nga lisolo na yo na kobeta ngo ka ndenge oyo kolinga Mama Bijou d'or mingi na beta aka masolo oyo zo pesa ba conseil masolo ba polémique Mama Bijou d'or alinga te parce que le ba polémique eza na ona goûter na beta masolo za chaque vendredi na 20h30 nazala émission nga ya to sambela elongo oyo kambami na ndeko na biso ya mwasi Béatrice ezala ka chaque dimanche na 19h. Mama Bijou d'or aza ba émission be na sala ka émission ba amser so luka no libala contacter nga la sala émission Mama Bijou d'or sala promotion ya biloko batu na sala promotion des stars na sala ba publicité na lambaka malgré bata ekoma pasi na sala ba recette ya ba mindele na batu mwindu na tara ba information zo le kana Congo na sala makambo ebele na mutu ozo tala émission nga kamba la liboso ta muso zo le kana okoti awa kokende boete Mama Bijou d'or naza besoin ba 1+ na yo naza besoin ba 1+ na bino en général s'abonner na Bidor TV finir la cloche la notification pour biloko tout Mama Bijou d'or abanda kotia et comme la bino na facilité nyonso partager vidéo oyo pona ndeko moko oyeba ki Mama Bijou d'or te akoka koyeba Mama Bijou d'or o peta mso kuta tamso na problème oyo ekende kopesa ye mayele partager vidéo commentaire na yo surtout ba commentaire ou pesa ba conseil ba commentaire na bino de Mama Bijou d'or azana vraiment besoin telanga commentaire ya malamu telanga j'aime ba j'aime na bino on aime ça la ba vidéo na biso etalama parce que soko tie j'aime et ko faciliter ba ndeko mususu ndeko mususu ta mususu ne ba vidéo bi maraka na YouTube et que ba j'aime YouTube azongisa ba vidéo na biso mutu mususu ta mususu eba kine Mama Bijou d'or mona ka Mama Bijou d'or na YouTube ka bo ya beti ka bo Mama Bijou d'or abini pona ba j'aime na bino ne mutu zo sala ba vidéo na biso et matara toujours likolo YouTube azongisa rango pona okoma wana il faut za ka YouTubeuse net Mama Bijou d'or comprendre Mama Bijou d'or azo lo ba mena lobi vraiment que ba j'aime eza ko tambusa musana na biso kende bien na ba commentaire na ba partage na bino sunga Mama Bijou d'or telanga j'aime telanga commentaire ya malamu partager vidéo oyo pona ko sala kaka 1+ na musala Mama Bijou d'or azo sala Mama Bijou d'or na tengeli bino makambo na salaka nazana pona bino so za pe na besoin ta musoza na eloko na yo ozana besoin présence ya Mama Bijou d'or ezala wana je suis là nazana ka pona bino. Merci na bato bobenga nga boloba na Mama Bijou to sepela no sala ba émission non parce que c'est kaka pourquoi pas il faut la seka parce que Mama Bijou d'or nazala na toujours bongo nazala na toujours ka nesengo parce que moi na nzabe il faut ka kozala nesengo bengi sanga na likambu na yo ta mususu mo interview moi boye Mama Bijou d'or to sala na biso ngo ndeko la biso ya mwasi avandi na mboka ya arène alobi Mama Bijou d'or beta na lisolo nanga pour pesa batu conseil bandeko oyo bazala ata mususu aza na problème aza malade aza na mbeto hôpital aza ko se filmer pona ko tia yango na katikati ya réseaux sociaux ete ya batu wana pesa bango conseil Mama Bijou d'or na osala lisusu publicité ya maison de passage na biso eza na Matonge na Kin na Irebu A37 so ça na o unto voyager na yo lingo sala no tam susu contrat na Mama Bijou kanga place na yo ya libela contacter ngai kanga place na yo na maison de passage na biso
So olingo futa inane, olingo futa 2 ans, wana mama bijou d'or na lobi vraiment toko solola. Okangi mo appartement na yo, hein? Okangi appartement na yo, ata o voyager na yo, biso tokangeli yo yango kaka. Voilà pe koki na oko sala bato o solola na hôtel, to tela o vraiment primo ya malamu ozala jamais ici. Appartement na biso tozala appartement ya ba $15, ya ba 15 € plutôt, tozala appartement ya ba 25 €, tozala appartement où il y a 2 chambres. Donc au lieu de 60, en tout cas, la 40 €, tu reçois 2 chambres à coucher. Oui, tu as la contrat dans les et ça, la contrat dans 6 mois vraiment, quand il y a appartement, 6 mois. Maman, bijou d'or, on a la solo la bien. Donc, tu as solo là, tu as bête à penza machine, tu as prix normal et puis tu as solo li. Donc, tu as un appartement à 2 chambres, tu as un appartement à chambre mon corps. Et puis, tu as un appartement où ils allaient studio à Pama. Donc, appartement à chambre, moi, ils allaient na cuisine, na katina salon. Appartement à 2 chambres aussi, même chose. Donc, 2 chambres, salon, cuisine. Et puis, na studio, na biso, ils allaient la douche debout. Il y a propre, il y a kitoko. Na kat, il y a studio, là, ils allaient na frigo. Ils allaient la télévision, ils allaient la climatiseur. Et puis, si vous avez besoin de la cafetière, na kati ba kokotisa na bango, ba kokotisa la na kati, nde kolamba mutori kolamba la studio te toza na cuisine na se. Cuisine ezali à part. Ko yamba ba paya na yo, soki ozwi appartement ya se, veranda ezali yo ko yamba ba paya, soki ozwi appartement ezali kolo na balcon, o vanda penza na balcon na biso to kanga ba tol, to sala vraiment kitoko ba kiti ezawana, mbula ta ezobeta ekokotela yo na ekokota na balcon te parce que vous allez à l'aise lokola salon. Benga mama bijou doit contacter mama bijou pour na kozwa place na yo na Irebu A37. Donc séjour na yo vous allez kitoko makasi. Vraiment na assurer bino sécurité vraiment kitoko. So za besoin ba mona ote ba mona yote. Toza un problème à couranté, toza un problème ya maïté. Et puis ba venir na biso eza calme, eza ba venir eza te ke ba musique ba nini non, eza venir moko vraiment calme makasi ba terrasse eza te. Eza vraiment kitoko. Nini lisusu, mama bijou d'or alobi, ozalingi oza besoin ta voiture à location. Contactez Bidor TV, ozala jamais de site opé sa chauffeur, opé sa voiture. Ndenge mo pe boutique na biso, kala mingi te to beta penza combo pour abato libanda ba kota na kati. Mais pour le moment tozo te kaka en ligne net bilamba oyo na février ezo kokita na kati ya boutique na biso boutique Bidor na Matonge. Tozo la biso na biso ndeko na biso mo sa mama bijou nga nazalaki na zemi. Donc na sina boti bana na bana mibale. Mwana nga ya liboso nazalaki na zemi na ye. Ka ndenge zalaka jour na kendeki kobota na zui na bandi na kosala ba live na Facebook. Nga na osala ba live ki na koti hôpital ba biloko mo ndengwana. D'abord ndenge zalaki ezalaka na lekisa ki ba jour ya kobota. Na eko tabandi koyoka siko ba pasi na ndaku. Na eko tuna tantini moto zala naye tantini wana sa bota alobi nga oyo penza eza ba pasi ya kobota il faut que ne komona médecin. Na kei penza na hôpital na komi basali nga d'abord ba contrôle ba moni penza ke kon nanga ese fungwami balobi nga bakangi nga balobi vanda oyo ozonga suna ndaku te parce que comme okobota na buto lelo kompo okobota na tongo. Ndeko na biso amosa sala kindenge nini tango azoya apesi mobali na ye téléphone, mobali na ye bandi ko filmer, na ndenge azokota na hôpital, na ndenge azosala boye, na ndenge kutu bazaki na ndaku, babandaki na ndaku. Na ndaku mobali azo filmer ye, ndenge azoka ba pasi, mobali azo filmer ye, bakoti na voiture, mobali azo filmer ye, bakoti na hôpital, bazokoma na hôpital, kombo hôpital, mobali azo filmer, bakeiti ye pa ba infirmière likolo, mobali azo filmer, partout mobali a filmer, makamu yo surtout ba infirmière bazoloba na ye wana, mobali azo filmer. Bazo sala nini bazo tia ngo penza en direct ezoleka na Facebook nyonso tout mouvement tout bazo na hôpital ezoleka na Facebook et ko sala ke ndeko na biso mwasi ba yebise balobi oui okolala awa parce que comme okobota na butu comme pour okobota na tongo après abo ba yiki kokata na bango direct wakanda ko sala ndeko na biso mwasi ala likuna ala muki na tongo ba contrôle wana ka ba ke ndeko na biso mo sala bito ba kati na bango pe ko filmer wana en tout cas na buto okaki pasi makasi andiba ki kutu te akoyi kokoma na tongo pasi ba he bazuye na butu ka ndenge zalaka ba memie lisusu te kola ngo ifungwa mipenze ezengi mo ba centimètre be ya mususu kende kaka mata likolo mais okobota kala mingi te ndeko na biso mo sala ke
journée wana mobimba wala bazofilme lisusu te basi baposta na bafacebook batango na bastatut ndenge akeye hôpital ndenge alingi abota ndenge azoyoka pasi tout eseleka ya bareseau sociaux ndeko na biso ya mwasi na ntongo alamuki même chose pasi journée mobimba pasi na pasi me ndeko na mwasi ya mwasi azobota te ndeko na biso ya mwasi abi mama bijou na beti kuna une semaine ya souffrance pasi na botaka te soki baki kocontrole ngai batali nga balobi mais oza na ona problème mwana aza na ye bien aza na position ya bien nyonso tu kitoko kole ese efungwami nango ndambu mais comment oza kobota te donc tozela kaka mama bijou nazoyoka pasi moko donc nayoka pasi ya kosakana te nasali 7 jours na hôpital nazobota te 8e jour 9e jour naye kobenga mama na biso kobenga kutu nabengi mama na biso mbala moko mama na biso alobi nanga mais yo tina lelo oboti te ndenge nini bandeko na yo bayaki koyebisanga balobi ke bamonaki yo deja na ba Facebook na banini na ndenge ozokende kobota babiloko mwa ndenge wana mama wana pe aza na présence d'esprit te mama wana ifale kaka banda moko ntango ayokaki makambo abongo abenga mwana na ye ou bien ntango mwana ye ayebisi ye bongo mama wana banda kogangela ye parce que ezalaka te mama wana pe alobi te ndenge ozobota te babiloko mwa ndenge wana nga kutu nalobi na biloko ya mikolo oyo tozomona na bareseau sociaux te ntango mosusu oboti tozela kaka okobenga okoyebisa biso ke oboti malamu me ndenge nini oza kobota te kosala ke mama ya bango atiki kaka bongo journée koleka lisusu ndeko ya mwasi banda akota hôpital kaka ndenge kole efungwamaka kole etikalaka na niveau wana efungwamaka lisusu te ndeko ya mwasi ayokaka kaka pasi ndeko ya mwasi azosouffrir ndeko ya mwasi aza kobota te mwana na kati aza na ye normal eloko te mwa mpe basala ye mpe opération mpe ezali te esali ke mama na bango alobi nabenga nanu paster na biso nabenga ye nanu tobenga nanu tobakokota na baprière parce que eza normalité donc ndenge oyokaki pasi ya liboso boye na ndenge osokendeki na hôpital batango osali wana ifale deja ozala osi oboti me eloko nini eza koleka baye kobenga paster alobi mama en tout cas nga vraiment ndenge mama nango deja sa yebisinga ke opostaki yango na bafacebook na banini naza vraiment contre parce que bato nyonso tu batalaka bino wana baza te ke bato ya malamu eza na bato bakufa eza na bato ya bandoki eza na bato nyonso tu baza na bakatikati ya bareseau sociaux wana oyo mwana na yo asalaki en tout cas tosala kaka ke tobanda baprière tokota na baprière yo kuna na po tokota na prière biso mpe tokota na baprière totala nzambe arépondre biso ndeko na biso ya mwasi abetaki mpenza 2 semaines na hôpital asali 14 jours ntango babengi paster wana ezalaki 15e jour babi tosala prière ya 3 jours pardon 1er jour 2e jour ndeko bakomaka koprier bazopriele na Congo na paster wana mama bopakoti mabondeli ye moko mpe abi mama bijou mare bapasi yango eyelaka ngai yango nazongi na nga normal ere mo pasi eyelinga nazongi na nga normal na hôpital kutu bakomi koloba na ngai balobi soki ekontinue bongo semaine oyo okozonga nango na ndako seke okobota nango sikoyo te esali ke 2e jour ya prière ndeko wana na ntongo alamuki abandi koyoka pasi allez bamemi ye kaka na salle d'accouchement aye kosala ke ndeko na biso ya mwasi aye kobota yango wana ndeko na biso ya mwasi abi mama bijou opesaka bato baconseil likambo oyo eyelanga parce que wana ezalaki mwana ngai ya liboso lelo nazoloba be nakóma na bana mibale nazwa mayele 2e mwana na nga donc internet Facebook etikala koyeba te ke naza na zemi nakanga photo te na posta photo te bato bayebi bamonanga mais ezalaki nakanga photo wana ya mwana na nga liboso ezalaki ke zemi ndenge ezobanda première nga wana photo etani premier mois photo 2e mois photo 3e nde évolution ya zemi nazosalaka kaka bafoto ngaka na bastati ngaka na baboye nayaki kozwa mayele mama bijou nazwaki mayele makasi mwana ngai ya mibale na botie na sali publicité te na sali eloko te na donc ndenge kaka nayokaki pasa kobota na kei kambala moko pe na boti na ngai yango wana eloko wana eyelaka nga kaka chaque fois na mutu nalobaka vraiment il faut naluka ndeko moko ameka kopesa nanu bato conseil biso bato tosalaka bongo oza maladi eloko mokie kaka na Facebook
yango wana mama bijou na si bo comprendre lisolo nanga tozo beta naza ko beta sete naza ko solo la lisolo ya bato bazalaka ke oza na problème ndeko na biso amosi ezaki na ka ya accouchement boyoki ndenge ndeko na biso kembaki mpona abota mwana ya liboso eza na bato mosusu bazalaka akeye ba dentiste ye wana video akei soki place nini na kokoloba akei place oba opération video asali boy video en tout cas bandeko mama bijou alobi eza na ba risque tala lisolo o ndeko la biso mwasi apesi biso ndenge ya souffrir pona kobota mwana ya liboso pona nini parce que ba Facebook o to postara ba biloko ba mi o to zala na bango toyebi bango te toyebi ba makabula bango te eza na bandoki mususu ba ya wana ba vandaka na ba Facebook pona kolanda ba via bato eza na bandoki mususu aya penza lukayo ami ndoki penza en personne aya penza ko lukayo ami ka pona alanda vi na yo ta mususu aya na ye na beat na ye pona ko lukayo ami siko soko za na ndoki moko boy alandaka yo partout moins de place à hôpital yo wana au posté place ya boy au posté nazoya malembe na bato basala akina ba vie privée na ba kota toujours na ba réseaux sociaux eza vraiment malamu te to meka nanu ko doser surtout pour na mametali santé na biso oza na problème na oya ba malade pourquoi okene ko poster ngo na Facebook pourquoi okosala yango bato mosusu bakoma kosala yango mpena ba youtubers penza na salle d'accouchement ye wana azobota baza kofilme tout ezoleka na ezoleka bazofilme yango ezoleka na YouTube na ye ube ntango na kosisa kobota le aboti après aposte yango bandeko tozwaka nini bato bosalaka bongo nga mama bijou do vraiment naza contre bato surtout mpona likambo etali santé kobota baloba soki mutu aza na zemi donc aza likolo nde bamama na biso babanda likolo baza likolo ti mokolo ya kobota nde akiti donc c'est-à-dire soki mutu aza na zemi tozalaka na barisque mpona kobota wana ezalaka liwa na lobiko donc oza deja na état ya zemi na oyo nyonso to évolution na oyo to ya zemi bato baza koyeba otika na obongo te ntango ozokende kobota ozoyebisa bandoki nga oyo mpenza na koti na sale nga oyo mpenza na koti na hôpital nga oyo mpenza nakei kobota oyebi mitema ya bato te botala ndenge ndeko na biso ya mwasi ya souffrir eza ya bato mosusu bazalaka azokota na salle d'op oyo eza très dangereux ozokota na salle d'op mais ozoposte yango ozoposte bavideo wana na baréseaux sociaux bandeko langa to meka nanu vraiment ko réfléchir makambo tosalaka est-ce que eza normal bandeko bandoki nyonso to bazalaka kala wana bakufa te bazali et puis na poto bazali bandoki nyonso to bazalaka na baveni na biso na bakartier baya poto bazalaka na bango et puis na bakongo kuna partout internet ezalaka nango vraiment tomi linga parce que avata msundoki aloka yo eza ya biso moto fungula ba porte yo moko fungoli porte ya ndoki ya koti okay na mwana ota msu na hôpital yo wana ozo ko filmer o mema mwana o partout yo wana oza ko filmer to mekana tukotika biso tutozaka na ba erreur wana mais erreur o mama bijou do akoloba net erreur o ya bakamba ba hôpital nga jamais na kokosa lelo ka bongo jamais na koki kosala bongo parce que to kedi na ba ipo ba dentiste kala nazwaka mwana nga mwa wasala stage Priscilla azosala stage et pas ya dentiste ndeko na ya ye contrôle à minu normal allez to sali bon na sala ki bongo na kangi photo na tsaka na na Facebook je pense ezali pour na Priscilla denga bande osala stage na sepelaki mais ezapeka malamu te ezaki no peka minu pa na eko tinda photo après ezaki no pe te ke au moins na zaso na passe minu neni non ba contrôle normal ka ndenge ezala na eko poster photo wana ben reo mama bijou do na lobaba masolo tunga na betaka so inga mona za na kati na zwaka conseil to tika kosala ba erreur aboye oza malade olingi kobota oza na kati soki ya salle d'op ozola kisa nyonso po batu basala nango nini la vraiment nazo comprendre te to tika bandeko na ba démon batu a mitema mabe tozala na ba okaka pembeni mutu nyonso to aluka yo ami aza mutu amalamu te
ba Facebook alokuta ezala mutu mususu ntoki ta mususu mutu bosolola na ye bosolola na ye asasalela o Facebook moko boye elandelaka kaka mouvement na yo yebaka te ba jeze belé na ba réseaux sociaux on a yebi batu mingi donc batu mingi ba éviter na bango azala na WhatsApp te azala na WhatsApp te azala na Facebook te azala eloko moko te ya réseaux sociaux bazala bango à l'aise par rapport na biso to na vitesse loko la TGV to mekala ni ko changer ba comportement na biso ezala biloko ya ko poster na biloko ya ko poster te to landaka batu te batu mingi basala ba ba business ninga na yeko yebisa bino na bila zo teka bilamba oyo bakapa oyo eza complet eza business ezali business na kosala na kangi photo na tie et puis ezala batu mingi ba gagner na yango ba vente en ligne oyo batu mingi ba gagner na yango ba période ya ba covid ba corona oyo batu mingi boleli batu mingi pe ba sepeli batu mingi bateki biloko na boka na ba internet eza autre chose mama bijou do biso tozo sala publicité à maison de passage na biso onde ko nga ya mwasi apesa na sa ela publicité tozui ba maison de passage na biso tozui to tiango na internet to tiango partout to komi ba adresse to sala nyonso to sala commerce wala eza ndenge mususu eza ndenge moko te ke ndako na yo moko privé alo postaka yango otielaka bato batala yango na internet non c'est pas ça parce que boyebi te mbula nini ndako wana pe esombama sikoyo lokola ekomi ya commerce yango tozosala bongo parce que soki tosali bongo te tokozwa bato te eloko ezofuta na YouTube ya mama bijou lokola publicité eza te parce que mama bijou azwa barelation ya musika ta mosusu kutu na Deutschland batianga kabo ete me bato batianga ka musika na bayebi nga na YouTube et puis biloko na biso ezomarché na kombo na Yesu ezomarché mpona nini mpona kanal ya YouTube yango bolandaka te vie privée ya mutu ezala ya kotika bato nyonso tu batala yango boye te eza ya biloko mosusu tokoki kotia biloko mosusu tokoki kotia te osombi na yo voiture yo wana okoti na kati wana obandi kokumba yango soki ndenge nini mokili mobimba eyeba olue na yo voiture yo wana kaka na Facebook olue na yo voiture yo wana kaka mokili mobimba bayebake yo osombi voiture asika yo wana olue voiture yo wana osombi bameuble ya ndako yo wana osombi vie privée ya mutu azana abomba eloko te nyonso tu na YouTube tomeka ko changer parce que ba problème mosusu ezozwela biso eyelaka biso oyebi kutu place eyete parce que yo moko tofungoli ba porte bandoki baye bakoti ozwi otiaka toujours kaka babiloko na yo ta mosusu oza na o bien te oza na o danger te yo olakisaka kaka ba bonne vie famille na yo balie yo mpona nini yo tindela bango mbongo te mais olakisaka ozalaka malamu soko bandeta mosusu koposte bato mingi baza na baproblème na bafamille na bango mpona makambo ya boye makambo kopostaka bipostela mwanza tika bato basalaka commerce baposte parce que eza kofuta biso quelque part soki mama bijou asali bongo nayebi pourquoi nazosala parce que avant ça nasi bato botikalaka koyeba ata eloko na nga moko te totika kozala ke toza na malade tokoti na salle de dope toza soki place nini biso wana toza kose filme mutu toza kobota na oti komona video moko ndeko moko ya mwasi atie panda ya couchement na ye na mobali na ye pembeni baza kofilme ti ya boti lelo so boti mwana ala pe lobi mwana bato azoloba lisusu te mwana bato azomona lisusu te ndoki moko ayakangeli oyo miso oloba nini okoloba nini ndeko moko boye soki bato yo ozotia mwana na yo oki kobota yo kanisi bato kombia balelaka bana na mokili na miniti wana yo ozokota na hôpital yo wana ozoya na ke kobota ndenge oyo ndeko na biso ya mwasi alobi asala bi mama bijou nasala na ke kobota nga wana ke kobota na kobima na bebe na nga he nani yango ayebisi yo ye kutu aza na chance parce que paster wana aeda nzambe epai okelaki ye mawa mpo balobaka mpe keta mosusu so ozana na likambo ya mutu te nzambe aépargnaka biso na makambo ebele mpo soki okufa mpe tosi tokufa kala biso tu nzambe na prière wana nzambe ayokeli ye mawa aboti kompa kokoki kobota aboti mwana kufi parce que combien de personnes oyo bayokaki mabe ntango kaka bamonaki ake kobota combien de personnes bolamu na yo eza ya bato nyonso tu te bana na yo oyo ozobota bato nyonso tu te bazosepela ndenge yo obotaka bato ya mokili bango mo bachangeaka kaka balangage mama bijou do nalobi bota te yokani bakofinga yo banda kobota yokani bato bakofinga yo lisusu
donc bolamu na yo ya bana na yo eza ya yo eza ya bato nyonso tout ba osepela kozaka na bana yango bato musu bazala ata bana ye baotanga bien oloba na ye beta na ye lisolo wana te ata bana ye basombeli eloko aloba na ye likambo wana te ata bana ye baza soki ndenge akoloba na ye likambo wana te epuis na bato mosusu bozalaka ke mwana aza nanu na 10e mwana akomi kaka so na 11e 12e epala biso ezaka ba 12e eza neti badiplome na bakongo kuna osaleli ka fumba na feti me oyebi ke okende université nga na mona yango eza inutile parce que nzela mwana eza nanu molai au moins ke soki akosuka nde na D6 peut-être mais soki mwana nga okende na bauniversité azotanga nano pourquoi okesi le feti ya monene mpo na nini yo wana kafumba la feti osaleli mwana lokola ondimaki te nga naloba yango bongo lokola ondimaki te mwana akokozwa diplôme c'est normal mutu mwana nyonso to akokozwa na yango diplôme ekoma nango eloko te sepela na ona ye sepela na ndako soki kado ezali opesi ye kado na ye c'est tout totikaka kolivre bana na biso totikaka kolivraka biso moko ozolivre mwana aza na nzela ya bauniversité nzela ya molai okosalela ye feti ya monene bato baye bato bameli balie bakie na bango mutu nyonso to asepeli ke mwana azwi diplôme totika badistraction mama Bijou D'or alobi totika kofungolaka baporte biso moko tofungolaka baporte te eza ya likambo mosusu mpe mwana sisa na ye classe osala na yo mpe feti te sani parce que bafeti yango nga na mona kesalaka kaka yo moko moto okosala mosala dépense eza ya yo mosala eza ya yo olivre mwana na yo mpe kaka yo moko bandoki babanda kotalaka niveau ya mwana na yo akomi parce que mitema mabe eza bato baza mitema mabe na mokilo baza ebele totika kosalaka mwana azala na nzela ya molai azwi kaka diplôme yo wana pilo bosali loba mutu abali bino na boposte bafoto partout par-ci par-là on dirait mutu bo ondimaki te neti nga bwe na ndimaka na biwi nyonso to epesameli nga bana nanga baosisa baklasse bana nanga bakobala bana nanga bakobota oyo nyonso to esitangama na mokili ke mutu asala bao baosala yango nasutukela likambo nini nasutukela eloko te nakoposte te ce mwana nanga moko asisi azwi soki na oui totiaka bango bavideo ya mike totie c'est bon c'est normal mais nakosalela ye kafumba la feti te mokili mobimba baya parce que nzela eza nano molai ndenge moko mpe bamama oyo oza nano na zemi nano oboti te yo publicité mokili mobimba bayebake oza na zemi yo wana oza kobota oza koposte bafoto zemi olakisaka bazemi olataka babilamba moko ekanga na libumu mpo bato bamona zemi na yo tomeka kochanger bacomportement bandeko ndeko na biso ya mwasi abengi mama Bijou mpona oyebisa mama Bijou mekana kopesa bato conseil mekana nikobeta mwa lisolo na nga moke po pesa conseil ya bandeko oyo tosalaka erreur oza na zemi oza koposte yango mokili mobimba oza na zemi ozokende kobota ozofilme na ndenge okotaki na hôpital erreur oyo nga nasalaki tala problème nasala presque 2 semaines na hôpital ntango nakei bayebisi nga balobi na nga ke mama ndenge eza boye ti na ntongo okobota soki oboti lelo na butu te okobota na ntongo parce que bamonaki ke nakomaki pembeni ya kobota mais nake kosituka kuna nake kobeta 2 semaines na hôpital oyo mpasi nayokaka bamédecin bazocomprendre te mpasi oyo nazoyoka me na kole ezofungwama nyonso tu te mama Bijou nga moko nayaki koyeba nalobi paster aza na raison lokola ndenge postaki yango eza na mutu mosusu afineli nga guti akangeli nga guti alobeli nga maloba mabe yango wana nake kosouffrir na hôpital boye tika kaka tosala nini toluka nzambe baluki nzambe pas même 3 jours babaki tosala prière ya 3 jours pas même 3 jours abi mama Bijou naza na hôpital mais nasali jeune naliaka na 18h donc lokola ezalaki nango soki likambo nini bayelanga déjeuner nanga bazongi nango baokipe na bango mpe te bato mpe bazoyeba na bango te na bia peti eza te bazozonga na bango kaka biloko apoka wana ntango boya nango nakangi yango na tiango boye so nasilisi prière nanga nalie biloko abi naza na zemi nasali jeune nafungola jeune nanga na 18h donc prière ya 3 jours na 2e jour nzambe ayoki kolela na nga nzambe ayoki kolela ya bapaster nzambe ayoki kolela ya bato nyonso to bakotela nga mabondeli nakei na boti epesa nga leso mwana nga mibale nalobi plus
plus jamais na kosalaka eloko aboye après esali nini ekosunganga la mwana nga mibale na bota sans problème. Même jour na kendeki, même jour na botaki yango mama bijou do pesa batu conseil parce que nga nazo mona yango kaka tina lelo batu bazo sala yango batu bazo sala yango na uti komona lisusu mama moko lisusu asali même erreur onga na salaki. Oui, ezala mutu nyonso tute o sala bongo après baki kokangela o good e umeli na kobota o umeli na kobota ndenge ndeko la biso mwasa salaki to mutu wa mtazana makambu na ye mais o sala bongo okoyi pe kozala oboti na pe normal oboti mwana ngo normal mwana ngo patambola mwana ngo pasala boy oyebite oyo ekoyela mwana na yo après oyebite oyo ekoyela yo après ezala batu mususu eloko ezwaka bango kaka rapide asali likambo pe amoni résultat moko ta mususu ya mabe ezala mususu résultat ekoki koyela après bambula obosana kutu mwana moko bota zaka mayele te oyebi pourquoi te mwana moko bota mwana mobulu lokola liboma mwana na so bandi ko pasola ba papier pe na ndako mwana na so bandi ko komala ba mire mwana moko ayoka kate oyebi pourquoi mama bijou do kande na lobinga abeta lisolonga mona opesa conseil nazomi pesa conseil nga moko nazotala pe ba faute nga nazalaka nango mama bijou do alobi ya azana mutu a business nga azana mutu a business nga la koyiko na sala vidéo moko na kena terrain ya bandeko moko atindaki nga na sala vidéo wana tanko zonga na zonga poto tala batu baluka mama bijou bana limani 4 na tanga bakombola bango te 4 batu alimani mama bijou to somba terrain 4 personnes fouti déjà et fouti po ezala mususu kutu basomba bakosombela tina billet kende kosombela nga lopango 4 personnes. Londres n'en parlons pas, Belgique n'en parlons pas, batu vidéo wane talama mokili mobimba donc nazwa ba commission to teka ba terrain pona ni pona sala ki vidéo donc nazana place à business. Dans la place à business, on a bien gardé des causes, on a besoin, maman bijou doit faire la publicité, et ça au foot, et puis et footak. Il y a qu'à lancer la publicité ton solo là. Dès qu'on a vu ça, moi ça pessinga il y a bien ça la maison de passage, et c'est la publicité à maison de passage. Ngana yebani nanga vraiment tina ba États-Unis hein. À partir il y a la publicité là tout ça sala, tout ça ba coup de fil à batumi ya misika. Donc, bateau Belgique, bateau France, bateau maman donc waiting par jour, on cause de appel à 4-5. Pour la publicité, tout ça. Wana eza autre chose parce que za musala o mama bijudo aza ko sala mais so ke za yango te na oya otiela bino na ko ya ko lakisa bino nini na kasa na ko lakisa bino nini eloko nini ya lakisa a o mutu azala ngote o mokili mobimbe azala ngote o ka mama bijudo azala na lobaka na bino na bibato ba ya osala makama bongo et puis bato ba ya ata mususu na ba publicité ba mobali nanga kotanga ba kombo eza bato yo anzimaka te na vina eta musa okiko zwelo ko wana nde bato bon basala ba publicité makasi me ngai na nzimaka tu ya ona nzimela pe ba nga tu donc na surtout que la eloko te eloko moko te na koyiko ya kosala ngo publicité a o bato bazana ngo te parce que eza yanga. Donc, tous à la mayele, ok, hôpital, qu'on sait la batu la publicité, te, qu'on a ça batu te, que yo mutoza malade. Malade, batu ba bomba kayango. Na mona ndekomo, bazo ngisimba yeka. Bazo ngisomai, yo wano che ba photo na nini le batu ba mona ndeni bazo ngisomai. Naza malade, bo priyelenga, yo nana ngai biso kenyo surtout ba ko priyele. Mutu nyoso to koma na pasteur na mutu nyoso tu akoma olanda ba matea na ba internet na ba nyoso na pasteur na benga pasteur na yo na privé yebise assemble la pona yo et puis biso moko pe yo mo il faut ça na foi tant ozo sambelo yebi ke ekosa ndo na kobika et ça ka que pasteur il faut ka pasteur aïa ko tianga loboko ponga na bika non tout changer ba comportement na biso mama bijou do na komi vraiment na komi na suka. Les gens qui n'ont qu'à couper sa conseil, n'a pas de déco, oh, pour ça, la macamneti, maman, la biso na arena salaki. Donc, tout tika, ou les amis pour la santé, et puis, bah, bien à biso, tout tika pour l'accès à rabatongo na ba internet. Au changer ba kiti na yo, anda ko yo, anu bandi ko filmer. Au sombi mbetu na yo, so ki asika, yo, anu koti na chambre bandi ko filmer. Ou bando la neto koti. Yango wana. Bando bota mo yeba mbetu te. Au sombi mbetu asika, yango il faut filmer. Osomi moi
frigo na yo soki ya modèle nini yo wana filmer frigo tina nini na internet pona kino melanga mai ya malili te ozwi voiture yo wana bato bamona ka voiture ozopusa po surtout kena yango obotama mwana moko papa na bino atika na osomba voiture te na Congo yango wana mais so ozalaka ozala déjà bien ozalaka na déjà bien osala avantage wana likambi osala avantage na osala vidéo na wana oui eza ba vidéo musu ekutamela biso faut sala ngo kata musu na voiture na sali yango mais eza te na osala bona la bino marque ya voiture na za nango parce que eza yanga na sali vidéo awa mira pembe bozomona ba photo bana c'est normal na sali na vidéo ta oki ngo sala ba canapé na sali pa na zo sala vidéo mais na osala publicité ndako na ngate donc totika osala ba publicité ya biloko na biso o tozala biso na tozoteka yango te sala publicité ya iloko oyo ozoteka yango bato bako comprendre yo parce que soko osali publicité te koteka mate ndenge bandeko na biso mingi bakomosala na bobiloko bakomoteka na bobiloko na bavente en ligne ndenge mama biso ateka biloko na boutique na nga boutique na biso eza toujours toteka na vente en ligne pendant nous tokoma kombo te eloko te etekamaka bato kutu na quartier bayebaka te boutique ezalaka wana mais eza kotekama na sens ke okovanda boye moto alobi ozalaka na baombia oui kende kuna kokuta ombia babengi telefone ale bofungolela ye porte mama wana azoya kosomba 4 ombia c'est comme ça oteka mafuta soki la cour oui la cour ezali kende somba la cour c'est comme ça on a zoluka mikolo balukini ba igo soki masanga oyo ya biso ya balima na bitu soki naza na moko ozoteka ba soki ba igo wana libadaldi ya nazalaka nango kuna kende kosomba c'est comme ça ndenge mama bijou do azo travail boutique oyo bato bazo comprendre te koma boutique oui ekangama kaka etekama bongo bato basala commerce en ligne bazo gagner bazozwa mbongo na bao na façon mama bijou do azosalela mais eza te kenga na ya na vandi kaka na intérêt moko te na bandi kolakisa bino ba vin na bandi kolakisa bino ba whisky ona oteka mo te to changer ba comportement to tika osala ba biloko moko eza nango inutile bozwi ezala nango normal mutu nyonso tu faut azwa mutu nyonso tu faut apambwama donc aussi moi bana basilisi classe kobetela ngo penza tolo makasi te surtout soki bazala na avenir baoke bauniversité banini kosala penza propagande makasi te parce que mwana aza na nzela molai ata mpe soki asilisi yango classe yango abandi kosala mosala c'est normal pourquoi nasala yango publicité ya makasi pourquoi parce que c'est normal parce que abandaki première année na ye babandi na maternelle abandi biso obenga ngo kindergarten ntango deja na okende kotika na kindergarten na okata bapongi na nga po ifuna okoma ti na suka moto nyonso tu etangama teke ifa kende université mais ntango nazobanda kokende kotika na classe na ngai moko mama na yo nazovise nini ke mwana ifa sisa classe donc ezalaki nango déjà bongo pourquoi nasala yango publicité nasala yango publicité te donc tozala tochanger vraiment eza bandeko mingi bazalaka na ayebi eloko aosala te ntango koyoka video ya mama bijou ta mosusu yo posala yango oza ta mosusu na problème moko boye ta mosusu ya santé yo wana na kati ya hôpital ozoposte bafoto bazozongisa yo mai ozoposte bafoto na bareseau sociaux ozotia yango na bastati mpona esala nini papa mpona esala nini mama tozomilukela nini eza malamu te parce que baami na biso oyo tozalaka na bango toyebi bango nyonso tu te mingi baya wana bayaka mpona kotala bavi na biso eza ami mosusu banda azala ami na yo jamais atela yo j'aime jamais atela yo j'aime jamais botikala kokoma ata mosusu na bamessengere jamais azalaka na ye kaka wana nga ntango akala na banda ozwa so na vandire na bandi kolongola bami na bi ami oyo donc mais sikoyo eza susu bongo te naosala yango lisusu te parce que na bafacebook mosusu nakóma na nga so namoni kutu ozala na Londres nazwi yo namoni ozala na Canada nazwi yo nazozwa na nga bongo parce que eza business o mama bijou dora osala eza na motu mosusu ozala ami na yo ka ndenge opostaka ozoposte na yo babiloko oyo opostaka na ota mosusu bamaison de passage na bino omona mpe kaka moko mosusu akomeli yo mon ami nazala bino na Facebook namonaki opostaki maison de passage moko na matongi 15 €. Est-ce que ya solo ngai eza ya solo osomona donc mama bijou dora osala business
nazo sala business na ndeka mukete, c'est comme ça. Et puis yango nde nazoloba bo te po bando ki bokangela nga guti po esimba te. Esimba te. Donc c'est ça, tozo sala business na biso na ndenga bongo. Mama Bijou do sala ba ventite na yaka wana so na zuna zoranga ba mina koma na ko zonanga ba mi bizuela. Moko wana Facebook mususu vraiment ezala rare avant pe na zoa fe na kota penza na koti na tali yo bien tamsu na accepter yo. Mais avant nazalaka bongo te, mais sikoyo mutu na mutazo yeba musala na yazo sala musala o nga nazo sala o na osalela batu po nga nazana mona bitinda na bino po pesa nga ba publicité na sala musala o nga nazo sala il faut nazala na ba réseaux sociaux wana. Donc nazala na ba réseaux sociaux parce que si on abika na vendre en Allemagne ka batu 2 3 o ba yebi ba pesa ta mususu ba témoignage nanga ba sala ta mususu ba publicité na ngeza moi passe parce que batu mi bandima ba ninga te. Eza mutu mususu ya kene pe nesika na wala na epe bien mais ye po apesa muninga mususu ayebisa muninga mususu sango ke akoti sema Mama Bijou do mbonga oboya po na ni ata muso mona ke yazo ngindisa ye mais siko so nazana nga populaire na yebi ke nzamba osala ovandika muko mususu ta mususu ba parte meza vite mona ka coup de fil mobile mutu mo abenga za musika est-ce que na ko wena osora na za Mama Bido oui osora na nga moko c'est comme ça. Ozuno pe chance. Mutu pa lobi oui na tinde lombo na niveau ni te ngam no zorambo kote mutu zorambo za dam suna Congo te tinde pa nanga c'est comme ça. Pesa ba coordonner papa lobby Western Union lobby Ria comme sous pe kutuka oh to kuta la se quelque part mbongo. Donc pour nani Mama Bijou do sala musala. Donc so mutu zo sala musala na ye na yo mutu zo sala na o musala te oteka na o eloko te inutile. Mama Bijou do alobi inutile ya postara banda kuna yo, inutile ya postara ba voiture na yo parce que za yo, inutile ya ko poster ba nani ba bana na yo, o postara bana na yo, ngala zo la business. O postara ba bana na yo, postara ba biloko na yo, o eza nango ezo futa yo eloko te, ozo linga soi disant po na yo monique oyo ki sa ba tumite mapasi, mais ba yo kala ba mite mapasi te ko au contraire nde ba ndoki ba o loko. Mama Bijou do aloba eza batumi balinga wakene Congo te kopesa bango foti te eza mutu mususu soki kaka meki kaka wakene Congo balie eza ya mutu mususu mboka na epala bango ezala balinga akutu ta mususu batu babonga te soki kaka obandika komata ba balie siko yo mutu abongo ta mususu na Congo kuna ezala soki mokolo kotia lokolo bakolia yo. Omoni mutu akei na yo Congo, est-ce que mutu wana oyo akei Congo aleki oyo avanda la poto ta mususu na mbongo te oyo avanda la poto yebi pourquoi emo avanda la poto yo mutu ozosala bava evie wana oyebi mpe pourquoi toza différent mo mutu mutu azala makambo na yo Mama Bijou do bakipe ya yo mutu mutu azala makambo na ye ntango tosala makambo moninga azosala likambo kozala te ke lokola ye azosala ifo nga nasala. Parce que tant yo kolinga osala lokola ye tant su yo ekobotela yo malchance donc ça sert à rien ya olanda mutu so mutu osala ka tikai asala parce que abi yebi yo tant su tant yo kokende kosala okota na malchance. En tout cas conseil Mama Bijou do alinga kopesa ka yango wana to yeba bilo ni to ko poster na bilo ni to ko poster te surtout vraiment etali ba santé na biso to meka vraiment ko doser ozala o malade olingi na obota ko poster na Facebook te ko poster yango osala o YouTubeuse lokola Mama Bijou ko sala yango ba vidéo te otiango na chaîne non ça sert à rien ko sala yango te parce que eza malamu te eza na ba risque eza vraiment na ba risque parce que bato mite na be baza ebele. Mama Bijou do na lobi kaka to yeba eloko nini toza ko sala kolanda mutu te parce que ya sala ka yango ya sala yango tamsu ya kutana na bandoki te ta mususu ye na couloir na bandoki ba telema te mais ya yo ba telema azela kaka o banda comme ça bango ba bima ta mususu pe ye o azo sala bongo ayebi ndenge nini asambelaka yo siko yebi ndenge osambelaka te eza batumi balamuka kala muki pu alati bilamba ye wana telema ki eza batu mususu balala ka yebo mbala moko ali akoti na telefone atala epongi abanzo ronfler. Mais ça la mutu mususu avala la so asambeli ta mona neti la kutu te parce que a mesa na vala la ifa sambela
eza ya mutu mususu avant telema il faut abondela. Donc toza ba vie différent ko landa te pona ye asala kangana sala okoya ko simba touche mama Bijou d'Or. Na ote ko sela bino vidéo mona lobi ko tumula na yo ngate parce que na yo simbi so touche. C'est comme ça mama Bijou d'Or ngala tumula mutu te na linga pe ba tumula ngate na lobaka ande soko tumolinga na tika ande likambu te. Ko tumula ngate yaka malembe parce que na yo simbi so touche. O simba mutu na bato baza ko appuyer yo ba tika la kidiba et puis bazanga lo ba yebiso. Na lingi bino mingi mama Bijou d'Or abeta neka masolo bongo. Na makambo yo surtout na lobby tango ba pesinga lisolo na ndeko na biso mwasi na arène. Abi mama Bijou d'Or mais quand pesa non conseil bato basala ba réel netinga na salaki. Après na ko mona lisusu ndeko na biso mwasi Nathalie Makoma. Nathalie Makoma sali ndenge nini? Nathalie Makoma ake kosala opération c'est sûr ya mabele parce que na linga na yeba opération ni nga uti kosala. Mais la tika ko comprendre c'était avant basala opération basali vidéo. Basili si kosala opération ye wana zo sala vidéo na otela bino moi image botala bo mona bo comprendre que oyo nanu basali opération tetanga bandi ko lenga bo ya opération sali 9h du temps avant ça la opération asa yebisi ba tu paraît ba to bazala ba mina ye a posta ki déjà avant ça l'opération a posté vidéo a continué salle d'op a sali 9h du temps. Tant que les gens postent qui vidéo que ozo sala ozo lingi o sala opération ba tout ce que bandokela ba ozelo. Après tant opération na esili yo na zongeli lisusu batu ko yebisa batu sala ki 9h du temps boye ya zolenga nyoso to les ala ba faute. Notre Nathalie Makoma za star ya munene star amboka soki akoyoka vidéo nanga un jour biso toza ba neti ngabo na fan na ye donc abeta ba musique oyo ba beta ba musique parce que bazaki famille musique na bango ebinisa bana ebinisa biso nyonso to sepela na ba musique ya ba Makoma neti nga mama Bijou d'Or na sepelité parce que za ba biloko musu ezala ya ye moko ezala ya ye moko aote ko sala opération na landaka lisusu nini moko asalaka aote ko sala opération mi condition nzoto aleki na teva zo loba nyonso tout c'est pas grave on ezaki nango après akoki na ekoloba mais oyo zo sala eloko nano salite oso lobi yango neti ngabo ese ko pesa Nathalie Makoma conseil na opesa yeke bala sima sala ngo lisusu te asala ngo lisusu te parce que je sais pas ba star oyo surtout ya ba États-Unis wana bazala soka linga ke ko bongisa lisu na ye alakisi biso na yebite tamsunga na kuta na video na te me na yebite aliya ke bongisa libele na ye so munene ye wana filmer na yebite se ba star wana basala yango na tela bino image ndeko na biso mwasi Nathalie Makoma a salaki vidéo avant opération na après opération mama Bijou d'Or na lobi bokende te botala ba vidéo na biso ya publicité. Mama Bijou a lobi ozokende na au Congo, contactez Bidor TV, vous n'allez jamais d'ici. Ça la réservation na yo parce que tu bandit tu as déjà la réservation à février, ba tu na février calamité bazo qui te belé. Avril tu zanango, juillet tu zanango, décembre tu zanango, tu as déjà la réservation ba tu belé. Benga Mama Bijou d'Or, ça la réservation, il y a place na yo, il y a kolala. So vous avez déjà voiture à location, contactez Bidor TV. Mama Bijou d'Or le bar, chauffeur à Zaya Bisso, essence Zaya yo. Benganga, soit ça la réservation dans la place à Olala, soit voiture, soit ça la réservation, il y a voiture à location parce qu'on peut passer la réservation. Ça la réservation, vous avez besoin de ce produit ou allemand, produit peut-être original, contactez-nga. Tous les maquillage, tous les bilamba, surtout les biloko à toilette, ils ont presque tout. Benganga, Mama Bijou d'Or, soit termine, ça la rendez-vous. Nabiso, ok, aussi les biloko na boutique, nabiso boutique Bidor suivi, donc au cas où boutique Bidor, ils ont un Irebu A37, Namatonge, kuna bakota akana avec rendez-vous, mais quand la milité, et vous allez vraiment pour la moutounion parce que tu recommences en que moutounion surtout sur la liga kota na
benganga kende la boutique na biso neti lamba o mama bijou d'or azola alati oyo yango ekokota na mois de février bozala nango na kini mama bijou d'or alobi ande makambo mama bijou d'or atina teli bino ba publicité na biso après na suka na otela bino image ya notre star na kombo ya Nathalie Makoma botala ndenge akende kosalisa opération avant opération na ye a se filmer après opération a se filmer dans le solo mama bijou d'or uti kobetela bino ezalaka batu basala yango menga naza contre na pesi batu nyonso to basala yango soko so sala bongo mbala sima kozongela ngo lisusu te so epena no sala ngo te ozala na idée obi mkono kozwa zemi na banda ko filmer ti mkono kene ko bota kosala ngo te za na tina te parce que moi na pesa meli le mutu nyonso tout mutu so alinga bota na ye mais tant yozo sala bongo ozo fungola ba miso ba ndoki et ça la bien te za ba tumususu kutu baza problème a kobota tant yo ke kobota boye oyebi te paso esaliye na minute wala oyo akoki koloba za ba tumususu moi so ke za problème a kobota olie so ka moni muninga za na zemi olieta mususu ye pa akumisa nzambe nzambe merci ngape ba mususu siko sala siko ba prière na ndenge ya mabe bano sala ba prière na ndenge ya mabe banda kolela na ndenge ya mabe kwa pourquoi ngai te pourquoi ye akomi déjà koloba loba yo siko talanga ba makamba bongo telemisi bandoki telemisi ba mitema mabe ba misu ba fungoli pona yo bayebi ki akoti boya ke kobota bazozela siko tindela bon siko dani video ya bébé ndeko na biso ya moso azana are na lobi video ya bébé bazwa yango te ka ndinga sala ki bongo esuki ta raboti atikala ko poster video ya bébé na ete abi bébé wana bazi kokota na ba YouTube abandi kokota na ba Facebook to bébé nga bazi kokola itamsu yazo sala ba video na ye bébé akoti mais asala ka uniquement video pona bébé wana tikala ko sala ngoni susu te donc azwa ka mayele balobi mayele baswaka pour la kozwa mayele yaka na Bidor TV s'abonner na Bidor TV o bana kozwa ba conseil parce que mama bijou d'or abi suka ande conseil à part conseil to le lo surtout salari mama bijou d'or na lingi bino mingi nazo pesa ka merci beaucoup na babonner nanga bo continuer ko s'abonner massivement na Bidor TV nazo pesa ka beauté na batu nyonso to ba ebi bijou mama bijou na bandino na ba mosi tout mama bijou d'or ngala linga bino mingi ba mosi tout partout esika bozali ba lo sako la bino yangoyo nazo pesa ba camarades na mbote na moni mama Jolie na Belgique ba mbote na yo na moni mama Magie na Belgique ba mbote na yo na moni Mado Spaghetti moi ça pembe lokola mama bijou na moni bijou la blanche na Congo moi ça pembe lokola kaya dense lokola mama bijou na moni lisusu Amina vraiment merci beaucoup na zanga na bosana ki ko bwaka yo na vidéo o eleki merci beaucoup na ba soutien na onde na mona ki na matanga isala ki nga bien donc na moni Dali Noguera na moni ya Blandine Bula quoi na moni vraiment Linda Bula na Irlande na moni lisusu nani na moni mama Viviane Makeleka bambote na yo mama na Glody na moni lisusu na moni Fatou Boka na Colonne bambote na yo na moni lisusu nani na moni Fina na Belgique bambote na yo na moni nani mama bijou ko posa na mutu moko te pardon ba tonso ba soutenir nga mama Claudine ete so na tangi yo mama Claudine na ore bambote na yo na moni Louise moi si a papa Andoya bambote na yo na moni Fatou mama la Roxane na Belgique bambote na yo na moni lisusu nani on dirait Basili te bazana ba bele me ba kumbe kimi na moni Sandra Lina ma petite sœur na Hollande bambote na yo na moni mama Mireille na Hollande bambote na yo na moni mama Yvette na Hollande bambote na yo na moni moi c'est Mosi na Irlande c'est meki ya moto bambote na yo na moni Rita moi c'est ya désir ngela bosa na zo zéro mama Rita na biso na Suisse bambote na yo donc batu nyonso to ba soutenir vraiment na ebite so na bosani moto na bosani à la prochaine bokende te bota la vidéo na biso ya ba publicité après bota la image ya Nathalie Makoma mama bijou d'or alobi non comme na tie bino ba publicité na suka botali Nathalie Makoma notre star bye
eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. J'ai rien du tout dans mes fesses, donc mais je vais m'asseoir ici après l'opération et ça je devrais la mettre pendant 6 semaines, donc 6 semaines je crois, ouais. Très... Mais c'est bien passé, je me sens bien. Il y a du mal d'opération, mais j'ai eu mon premier souffle. L'opération durait 9 heures du temps. Mais ça va. Ça sont mes vrais cheveux. Bonjour tout le monde. L'opération est bien passée. J'ai froid. Hi everyone. I'm so cold. The operation went well, and the operation went well, and they said because it was so long, it was 9 hours. Wow, I hate this cold. So I'm going to try to keep the cold down. Goedemorgen iedereen. De operatie is goed gelopen. Ik voel me ook goed. En dit is mijn echte haar. En bedankt voor al jullie berichten. Echt lief van jullie allemaal. Ik heb alleen maar last met overgeven.
Dat heb ik altijd na de operatie. En een beetje duizelig als ik opsta. Dus, maar buiten dat, de pijn is gewoon normaal. Is gewoon, je komt uit de operatie en natuurlijk ga je geen pijn hebben. Dus dat is het wel, maar het is mild. Het is niet de eind van de wereld voor mij. En, maar buiten dat, het gaat helemaal goed. Dankjewel en jullie allemaal sterkte. Fijne reis terug naar Nederland. Hello everyone. The surgery was successful. Look at me. And what is the pain? The pain is not really that. Trust me, the pain you will resist. The only thing is I'm vomiting. And because I'm vomiting, and I always get that after the surgery, that is really make it worse. Even laughing. But I'm good. I'm just tired. I just want to sleep, keep sleeping. And when I stand up, I get a little bit dizzy. Because, yeah, I think the operation... Doei! Doei! Dag allemaal. Operatie ging goed. Het was 9 uur dan. Daarom heb ik koud. İğneyi aşağıda mı yapıyorsunuz yoksa burada mı? Aşağıda. Mommy Makeover by Health and Beauty Travel. Güzel kadın da çekelim. Yes, I am going. It's time for my surgery. Il est temps d'avoir de mon opération. Burada Sonra giyeriz. Hayır. Bu kalabilir mi? Yok, o da çıkacak. Aynen. Operation time. Ça, c'est la pouffe que je devrais asseoir avec. C'est un peu bizarre, donc je vais m'asseoir là. Je viens d'essayer, mais je n'arrive pas parce que moi, j'ai rien. J'ai rien du tout dans mes fesses, donc, mais je vais m'asseoir ici. Donc, 4 semaines, je vais m'asseoir avec ça. Je devrais m'asseoir avec ça et dormir avec. Donc, ça sera vraiment un challenge pour moi parce que moi, j'aime pas quand je dors que j'ai des choses. Mais maintenant, là, je devrais le faire. Operation time. Oh, Şapkını tak bir gelin Basit olan nerede? Onu bir ara giymek istiyorum. Tamam. this is the room. Ça, c'est la chambre. Je me suis déjà préparée. Et me voilà. On vient de... Yes.
Ah, chou. To put socks. Faut que j'ai mis les chaussettes. It's hard to put the my phone. Hope it's not gonna fall. Operation time. Oh, Lastiği olan nerede? Onu bir ara giymek istiyorum. Tamam. Burada Sonra giyeriz. Hayır. Bu kalabilir mi? Yok, o da çıkacak. Okay. Aynen. Beautiful. operation time. Duy. Bonjour tout le monde. L'opération est bien passée. J'ai froid. J'ai eu mon premier souffle. L'opération durait 9 heures. 9 heures du temps. C'était très long. Mais c'est bien passé, je me sens bien. Il y a du mal d'opération, mais... Mais ça va. Ça sont mes vrais cheveux. دخل operatie ging goed. Het was 9 uur lang. Daarom heb ik koud. Voyant Simba Gartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokota, le Lobi Sonyo Sona Bila Rebutige, Tokota Nebisoto Lata, voyant Simba Gartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre
na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture auto tie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo zona bila boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali na ndenge na yo mwane. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo. Mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin ya ba micro, Maman Bijou d'Or a besoin ba ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent
passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.